Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. N'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV à la réalité. Tu es tout partager ensemble. Kakande tu sur la ranabino. Nazana li solo moko tozo chango en public. Maman na biso azana besoin ya conseil public. Tu sola ina maman na biso en coulisses. Maman lobi des shows chango na public na yo kandenge bande kunanga bakopesa nga conseil na kati ya communauté kasi na kolingana pesa na numbote nanga vraiment kuna na mafilonza la kanda na Israël na Tel Aviv mafilonza la kanda akabata la te umela koto zali. Merci beaucoup na Ladine Tefo. Merci Ladine Tefo nzambalo la apambola abakisela biso lisusu ya ebele. Merci na ba o nyonso balandaka des shows Denar TV. Toza wana po na bino to solola lisolo alelo. Maman na biso abenga na des shows Denar TV. Maman lobi des shows zwa problème nanga beta ngona chaîne beta lisolo na yokane bandeko ba opesa nga conseil. Maman na biso lobi des shows naza femme mariée, nazalaki femme mariée, divorcée, mère de 5 enfants. Yebika divorce na communauté congolaise, divorce loko pamba, divorce loko la maya komela. Voilà. Maman Kabwana, maman lobi des shows, naza na Kinshasa te, na voyager, naza na pays quelconque. Totanga pays te, to beta lisolo, totanga komba mama te, totanga pays te. Maman lobi des shows, beta kaka lisolo, anonyme, bande koba pesanga conseil. Maman lobi des shows, na yeko kutana na mobile nanga o tuzani na pays oyo mama azali. Nanu babalani te, baza ba chéri. Ba vivra na mobile na ye, chose grave. Maman lobi des shows, mobile ya koyebisanga ache zemi libanda. C'est-à-dire, mobile ya ache chéri mususu zemi libanda. Landa lisolo très bien popé sa conseil. Landa nga pena na bokeb. Maman lobi des shows, samedi oyo kake leki, leo toza mardi. Samedi oyo lobi. Maman lobi des shows, mobile nanga avandi singa lobi ache zemi libanda. Et l'on dit mobile ya sengi na mwasi na ye. Du fait que mwasi ya kakota la mobile na ye, soit na week-end azongi na début à semaine ou n'importe quel jour alingi koya kota la mobile maman ya kota la mobile na ye na ndenge alingi pour jusque là babalanité moi si avandaka pa na ye mobile pas avandaka pa na ye baza na même ville mais baza éloigné selon les quartiers baza éloigné alors maman soki aye alexara tantôt 3 jours 4 jours ça dépend c'est samedi lelo toza mardi samedi ou ya semaine passée des problèmes au eleki. Mobali ya bengi alobi ndenge nazawa na che zemi libanda. Zemi onkutu na chaki. Ezalaika ya komeka. Mwasi wana kutu na lingaki ete na meka kikaka zemi pe ekoti. Yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour na expliquer ndeko moko comprendre. Webi biso mibali. Poso na bi mibali bino mibali. Ah desho. Biso mibali. Mibali tozaka très malin. Tant tokendaka libanda tolingaka basi wana tolingaka ba chéri wana tolingaka ba makangu mais soki ka azemi ekoti na lingaka ete petito na lingaka ete ezaka erreur petito okutu na lingaka ete erreur kaka yango zemi ekoti petito na lingaka ete na mekaki kaka yango zemi ekoti te yaya tolingaka bango muto lingi tokenda ekobima na ye ndenge nini muto yo lingi te osui ye ndenge nini tina niveau cha ye zemi. Et voilà. Moi, si nous sommes au suyo che zemi ya yo lingaki ye. Po o yo lingaki ye te, soko lingi ye te jamais okende kolanda ye po soye. Tio soye azwa zemi o lingaki ye. Quel que soit l'état où elle est, o lingaki ye. C'est ça. Nakangi parenthèse tozonga na sujet. Maman lobi des shows, mobile nanga ebisinga na lingaki fi wana te, c'est juste une erreur. Na meka kaka zemi ekoti. Bref, quel est le problème? Maman lobi des shows, mobile ya ebisinga famille ya mwasi wana o ya chezemi. Bazo ya pa na ye, baya kosola na ye azwa responsabilité ya zemi o ya che.
Maintenant maman lobi de shonga na ko tala mobali samedi mobali ya bisinga e ko simba te yo ozala awa tant que famille à moi si on a chezemi bazoya bakoya awa mobali na ye mama na ye pe aza na mboka wana mobali na ye wana aza pe na bandeko ne mususu ana petit frère na lekine mususu a mwasi mama petit frère na ye na petite sœur na ye bakoya plus famille oya chaki zemi bakoya bakokutana po ye andima responsabilité ya zemi chose grave maman lobi de show mobali ya bisinga na ke dolala na hotel na lala na hotel po ya zo yamba famille oyo ache zemi bakoya po basolola na ndaku na ye nanda lisolo maman lobi de show na yebisi mobali nanga mais si réellement yo zo ndima kaka zemi en dehors ya zemi ozo ndima kaka en fait yo zo ndima kaka engagement ya kozwa responsabilité ya zemi soki en dehors ya wane lo mususu ezate pourquoi okolinga te nga nazala wana sur place nazala présente na yoka ndenge yo kondima ba engagement ya zemi po mobali abi eza nango likambo libala te alingaki ete aza na posa na ete ya zondima kaka responsabilité ya zemi yango mama na biso kolo lisolo abi de show na tuni mobali nanga mais pourquoi yo linga nazala te et kozala bien ba ke yo zaka déjà na mwasi comme ça ba ke moi na bango aza na esika awa te juste ozozwa kaka engagement ya zemi mais yo oza déjà na mwasi o yo zo penser mobali abi te e kosimba te du fait que mama nanga kozala wana petit frère nanga kozala wana petite sœur nanga kozala wana koma yo po okozala wana ebi mondire oboyi ko obéir makambo o nga na yebisi yo famille nanga ba komono ndire oza mwasi ya impoli ba kosepela na hotel alors yo il faut que nous vanda na hotel kota na hotel samedi biso tozo sola na bango à partir ya dimanche et soki tosi ici et les après-midi yo ozongi na ndako maman abi de show du fait que na yoka ki ne mobali expliquer nga mobali alobina ke lala na hotel po moyenga na zaliska ba kosolola ezate mobali a continuer alobi ke leki nanga mobali ayaki matanga quelque part akoya kolala awa nanga alors yo pe moyo lala we kozala te po leki akolala awa po azela lobi to kutana na ba famille to solola en coulisses entre famille alors et vous allez mieux na futelo hotel libanda lala kuna soki to soli lobi ozonga bref moi c'est akiko lala na hotel mama alali na hotel esika bakendai kolalise na hotel mwasi oyo achaki zemi baye na famille na ye mama ya mobali na ye pe aye petit frère na ye o balalaki na ye aza na petite sœur na ye bayaki basololi maambo zemi basilisi bapanzani mwasi abimi na hotel azongi na ndako asoli na mobali atuni mobali bosololi ndenge nini mobali ayebisi mwasi na ye boye to sololi na bangunga na ndimi kaka kozwa responsabilité ya zemi na fungoli deuxième parenthèse pour comprendre soki mobali ake kocha quelque part ya kolobaki o assister te côté ya chezemi est-ce que au mona teke ba cheyo à l'écart ça veut dire considération ezate considération ezate qu'est-ce qui prouve que o mobali azoyebisa yo eza vrai c'est ça tant que ozala kite oyebi mamba sololité na kangi parenthèse tozonga na sujet mobile alobi na mwasi na ndimi kaka problème ya zemi tout ça le reste des choses problème ezate d'un côté mobile azaki déjà prêt à voyager pour kende na UK ça veut dire aya na Londres maman lobi des choses siko aya zoya na Londres na zemi wana eske ekozala ndenge nini chose grave mama bokilo mama ya mobali na ye mama ya chérie na ye azoko yebisa mwana ya mobali po mobali na ye pe abotaka a divorçaka aza pe père de 3 enfants mwasi mère de 5 mobali père de 3 mama ya mobali ayebisi mwana ya mobali o divorçaka otika bana misato oyo lelo che ye zemi pourquoi okotika ye na mwana ou bien tokozwa mwana ekozala na sens te o divorçaka liboso o che sous zemi otiki epoke normal la 3e femme maman bokilo azoyebisa mwana na ye ekosimba tenga na ko préférer ndengo che mwana mwasi ozemi tikala na ye mama na biso kolo lisolo abi de show ezo sala nga passe mama bokilo nanga ayebi penda ke ngana mwana na ye to vivraka tindenge bayaki ko sala nzonzingi na ndako mwana bango bayebi ke mwana bango azaka na chéri a vivraka na ye bayebani ayebi mama bokilo ayebi ye ayebi basemeki na ye bo babalani na nteto ke nango bokilo na sansa lingala to solola bokilo eza ba o babalani me babalali na nte me mama ayebi chéri ya mwana comment mama bokilo okiko yebisa mwana ya mobali
na kosepela te otika mwana mwasi oyo tie zemi. Po na kolinga te liboso divorcaki otika mwasi na bana misato. O lisusu otie zemi otika ye abota mwana apokende bala mwasi mosusu. Mama Bokilo akomi kolela mikolo nyonso. Mama na biso kolo liso ya bidesho, mama ya mobali nanga azolela mikolo nyonso azoyebisa mwana na ye na kolinga ozala na mwasi oyo tie zemi. Yango mama na biso alinga tuna na kati wana eske espoir ezali. Tandis que mobali ayebisi ete likambo eza na kati awa ngande na kodeside. Likambo mwasi na mobali ezotala mwasi na mobali ngande na kodeside mwasi nini na kozala na ye. Mais d'un côté, mobali pas comme ko répéter maloba maman na ye maman azoloba toutefois il faut na zalana oyo na tie zemi e kozala bien te na botaki liboso na tiki na tie sous zemi na tika. Maman azoko forcer maman komi kolela mikolo nyonso pona mwasi oyo na tie zemi. Yango maman na biso ye kotuna na kati ya ndenge na expliquer yo. Est-ce que maman a continué ko espérer to maman atika? Voilà lisolo yango wana. Maman akoti ba inquiétude. Maman Bokilo azo soutenir mwasi oyo batie zemi. Bosko mwasi oyo batie zemi, est-ce que yenda kokota libala? To chéri oyo azozela libala nda kozwa libala. En même temps mobali okende na Londres. Maman lobi déjà visa koute bimaki soki ezali mamba ba confinement oyo te, mais aza déjà na Londres. Est-ce que soki mobali aye na Londres ako reconnaître maman na biso kolo lisolo to ako reconnaître oyo atie zemi? En même temps oyo batie zemi, maman Bokilo azokoloba o wana nde efo azala na mwana na ye ya mobali. Po akoki ko permettre te mwana ya divorce ki atiki bana misato azwa lisusu wana tika po ya kobala mwasi ya misato. Mbutu bolingo ekoti bololo bolingo ekoti mobulu. Conseil ni oki kopesa ndeko mwasi a continuer ko espérer, a continuer ko zela to atika. A vous les claviers, yebisa biso nini yo okoloba na kati. Biso to beta aka lisolo, bino mo bo pesa conseil. Ngape personnellement na sola ina ndeko mwasi na monisa ki ba paramètres na expliquer qui est tout, mais na koloba o nga na lobaki te po ko influencer bato mususu na émission. Yo pesa biso réflexion na yo conseil ni oki ko pesa maman. Maman lobi des choses d'un côté to zaina voiture mususu, loko ya bia okende Londres. Ateka ata voiture wana, ngana zo mbongo wana loko ezali na compte na nga voiture, ngana kende na niveau ya États-Unis d'Amérique. Bon siko, soki mobali ake Londres, moi ça comme koluka kende États-Unis d'Amérique. Est-ce que bakozala kaka bien? Est-ce que moi si akomi na inquiétude, akomi na boule, akende ata na États-Unis po espoir ekomi envolé, maman Bokilo azo soutenir moi si o batie zemi na libanda. Conseil ni yo kopesa maman na biso azela to atalisa nzela mususu. À vous les claviers. Voilà autre nga to loba pona maman na biso yango wana benga des choses de Nar TV na ba sujet à bientôt lo belango o komeli komela ba misuste numéro na nga wana gravé na WhatsApp. Benganga na zwaka mutu nyonso ndeko moko a réclamer abi des shows ya mbaka téléphone te yaya ba occupation ezebele ezaka ba émission ya YouTube te na ko kende musala na ko kende gauche na ko zala pe na lalaki bolimbisi na mutu nyonso abenga anga zwinga te insister na kozwa yo kaka. Merci beaucoup, n'oubliez pas partagez votre émission comme d'habitude. Merci beaucoup na Edansiaya merci vraiment ba pesa ki o merci surtout na ba conseil Edansia ya zo pesa na ba émission à des shows de Nar TV zo sala bien. Merci na femme sage. Merci na femme de la promesse et zo sala bien Ladine Tefo. Merci beaucoup Tiffany Miramambo Boza Ebele. Merci na ba onyo so ba Hollanda des shows de Nar TV. Merci na ba onyo so ba zo partager na zo mona bino et ko sala bien to sungana entre biso ko zala kitoko mingi. Aimez commenter votre émission et zala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, bah, monsieur Zakoya. Ciao.